Capage TV. Capage TV. Nous avons un choc qui tourne la musique, na passé na question na passé qui peut-être na ko pesa nga pena valeur wana te pour pesa nga pena valeur wana te sur tout monde a beaucoup ko to yo répéter tout le monde au moins pena ko sisi répéter mais ba kabuli ba mbongo mais ba pesi te so nga ba makona beta ba makolo fort na beta pena makona monde la musique en plus na lata bilamba basi 3 ngai na kosa na micho so ba to ko tala ngai so na kati ya musique na occuper na ngabinote so na silifinde copie na ngai ya musique copie wana ande o esombelanga lelo mutuka bomo lelo na tambo na mutuka na za vekile na ebi na za vekile kile na ngai wa mutuka na ngai za na se na za sulu muta makolote pona niveau na koma na sulu niveau makolote soki na zwaki pona kutana na bashoki mso na beta ma nga bakulu na bakala nga babeta nga batika nga ba couper ya kati na défi bilamba ya batu mais batika nga mutakala première fois na vie na nga na mona président na okaka ko président o mimise mo babongwani o nani boye mais nga so na kokutana ngo soki président o nga zaki na ye akoni musala nzambe pito yebita teki biso na instrument a panzino disque auto nyoka minango sali makamo boye itexco des Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline Deluxe Exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Nul n'est comme toi, l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Qui nous suivent en CNET, promo sur Capage Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Je suis Martinez à la présentation. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à tous nos abonnés pour la confiance et la fidélité. Merci à l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Je ne suis pas sur le plateau. Kadene Sabino, Martinez, Nazawana. Je suis avec les chefs de l'orchestre. Il y a Robin Omunzibou, chiffre 9, Mbolongo Freddy, Papa Libou, Mbote Mbolongo, et puis Boya Imala, on a plateau à Capage Télévision. Mbote, grand journaliste Martinez, oui, un chiffre 9, tout est bien. Tout est bien. C'est que nous sommes malades. Bonne santé, bonne affaire, bonne macamion, c'est qui est tout est bien. Biso déjà un chiffre de baraton, tout est bien, c'est que tout est malade.
chanteur orchestre Mambutu eza bien nouvel orchestre Mambutu to kele oui biso chiffre 9 Robino Mundibo je salue mon patron El Generalissimo Papa Chic bopesi vi mosalisi makambu biso kote wana top bamopesi vi bamosalisi bamakambo wana ezalaka so toza pembeni biso nyonso toyebi ke so tobimi tokoma obenge ya mosusu obenge mpe collègue na nga wana azali ne masa na nga benge ngaka tosangisa mwa cope etu wana yebi te soki figure wana oyo otangi wana nga toandene te soki eza elongi moko nga aza innocent bolongo papa libumu meilleur danseur du Congo meilleur danseur d'Afrique seki nga naza mwana Robino Mundibu ya makila ekochange eloko te nga mpena naza mwana chiffre 9 meilleur danseur du Congo meilleur danseur d'Afrique wana yo bomuto se surnomme to bato nde bamona babi non homme mérité grade trop fort mais tant on a fandi ya déjà bato batetester oyo baza na bandako déjà bameloma na bonne musique bayebi daki bafandi awa meilleur danseur tant nalobi seki bomo bapesanga kombo wana mpe bomo bapesanga makambo ti ekasi. Merci beaucoup Freddy Mbolongo. So okobetela biso lisono avant okome pa Robino Mundibo ozalaki wapi obande kobi na wapi pour que le on se retrouve na orchestre chiffre 9. Merci Martin pour la parole. Moni so na komobeta utu lisolo ya vie na musical ya moni pesanga kandela na ma meilleure danseur. Na merci Papa Chic na bandeli sous na pesi sous merci. Nzambe fa batela raye kaka zalaka. Po aza papa moko bonga azaki moko mo boka na fulu azaka moko mo boka na fulu bon oyebika ba carrière so ba artiste tozaki nanu ko benga so ba jeune talent zaka ko leka nanu tozoyi bana ki jeune na musique na biso nanu nena we pene na yoka na bina ka pe bona baba de le personne qui pe na orchestre moko pe ba kozwanga na parce que pe mo trop na ba moko chrétien ka na ba ki artiste na nga soki yoza mo malamu na leka ki pe na ba mouvement mike quoi on va mike mais na mona ipe mo makambu pe na weza ki c'est moi lisolo to découvrir moi lisolo non to mona oka na obinaka baba to suba kasela susu ko bina na biso lelo to pata makamwa mukinzambe apesa tela biso loboko eza bandenga pas eza ba ventir te eza pena to mériter ki ba souffrance wana to mériter pour to daki ba to linga ki artiste wana ezala ngana nzoto yango mona ki pe lelo isali bongo mais na nozoki pena ba shop to na musique na passer na ba question na pasaki parce que ko pesa nga pena valeur wana te pour pesa nga pena valeur wana te so ko mona bo pe ko to yo répéter zo mona moi pena ko sisi répéter mais ba kabuli ba mbongo me ba pesi ote zo mona pena ke so bo wana ndule moko boye moi pena ki ba ti bilamba bo ba teni bo to zala o mona pena ba kabuli mais yo ba pesi ote ba bi ke ndoko lugela mano na ndenge na yo o mona so neza ki kaka ba shot ya lo sala nga beto mende na zana ta groupe mende ni bazo pesanga so mona boke beta concert mona so mona na tie pa pele na ba sana so minene ezaka na kisasa kwa auto beta mingi to presta ba concert le so mona pena boye netinga na pesi bana matete na pe mona matete oni britannique bana chango pena mabele mame wana eza famille na ngai de commune wana eza commune pene salanga lelo na sala na pesi ba mboto moni sko tasko leti ba matete wana na ba chango asko oyo beta sko pa pendule moni ba ville boye siko uzoyaki na transport na yo to kope na concert yango o matite mbongo pe concert yango pe konsili ba pesi ba mbongo yo ba pesi transport na pesi concert yango sili air nini eso mona concert pe sili eso mona 0 air siko 0 beta machine siko ni 10 francs na poche peta on a ina mbongo yeba ba chef na ba senga ba mbongo avant mata pesa na bibi jonde ezala ka bindi makamo moi ke biso sala na biso ngote to sala na biso ngote to pesa biso chiffre 9 to pesa mno so opportunité azala ça c'est ka ça musane malamu to souffre pena o mona pena ki siko longwa siko banda siko pesa concert ngebeta maki ozonga siko na zonga ba makona beta ba makolo fort na beta pena makona monde musique en plus na lata bilamba basi 3 ngabi bilamba bandeko na lata ya ba momi ya bandeko na basi kenga pena ndeko na mwa sata na pena ba body mo basi mo ba ozana ba body mo besuka awa na lata ngwa yeso mo ba bit concert to ta pempembe siko sirance to yebika yeso somano lambate wana wote mo eza mudungu pena mona boke kota mudungu mo mutata na valeur na ngwa body na ye apesa yo mo kozano oyo no pe oyeba te lelo moni ba prêtre mingi ba tu mingi ba sepela ko kabila artiste la mpo yebika artiste na valeur neti biso lelo mona ba o mona lelo ba shirikana maneno ozomona lelo ba vena nga ba René Makondele honorable ozomona ozomona pena ke ba vena ngai ba héritier mundani ba parti des ba jogo ba jogo na biso na ba de Okanda international ozomona pena ba trésor pour tout ba tour ya gago mona pena ka zondima si ba joga mboka o mo pena ba otindelo bilamba po yebike tina to tindela artiste sanza na valeur
sur ba série wana ozomona ba ekozala na ko se te tromper pas ekozala ba 99 98 waso to bandi ko bina na kati pena banchika na to pesa valeur na wona maki gwa musique ozomona sikozomona pena ke omona siko ndule pena sengi pena ko lata pembe na patron mo ajini me yusiko ba jini wana ba patolana na ba bodi wana ngote siko tele pena ba jini mo ba sengo pena omona ndeko na mosa na jini mo ba sengo ba jini mo bimaki ya machapa ya vert e panzana boy na ezaki na senti mo ezaki ba poil na yebi ke na mito na bo na yebi ba parler da ba seki na mahamu na lo bo mo pena jini mo bo za machapa kanga dadi moi peut ndeko nga tie bodi ne moko wana na pesi pe serre na ngai Eveline Mbote na Ngola serre na ngai Wiveni na peso Mbote mama na ngai mama Sela Lioni na peso pe Mbote papa na Matondo boy ba ebi mama na oloba ba souffle ba benga na nga tona makambo na musique pina même so moi peut ndeko na tandi bodi na wana moi ji na ye moi peut nga na uto luka ma ko bien chasser na poche sous god na baluki vraiment ko masa moi sauter mi ka kimi nenga so ba teki ko 14 15 fo nduli surtout kuta dana siège blessé na ya pena boye la mbeza te mbonga transfert ya te kaka mbongo ba yena tona kota na parler ba kuta larme ba teki ko ya TV ya Damas ngapa na beti ndam ko chose la kite pour la linga musique na ta pena bonde ko na ngati body mo ta pena ke body ba sengi ya pembe me yango me ya basi o te pena jinu ba senga ki ya vert peut-être la ba senga biso ba jinu bilamba mo boyeke ba senga bilamba bokoka na o mona ke soki pe oza na ngote ba biso bilamba boyeke za ka pasi soko zongote yeba ke mo matala problème parce que biso ko toza ko bat moko toza so ba chef te toza so ba ya droit na orchestre yango toza ka ba toyeka ko kota kaka tozo sala ka musique au moins peut-être que la ko keta taille gauche droite be ere ba no ko ka au moins peut-être tambo dia ser tambo dia mbacha ser na tipe na godi be poa wana za na taille te te wana wana ngaze nga nde na komi bwe pa ko bino mundibu na komi gaya nga na yebi ke ba fano balingaka nga partout na monde ba yebi Innocent Bolongo azaki mutamuke nazaleka muta luketo ko bina luketo me muneno pena patona nga ko bino mundibu el génération mo mutapesi nga makambo zo mwana seka muke siko pantalon siko ya ndeko neza gaya siko zo mwana siko so biko ke saka système ya ko kangisa mbati batu tant ko va fungola boye pata bébé etika ta trace mais naza choité na ko peut-être na mbati mo siko mbati bino ba site o zana ba poche na sima moi pena ke na sinika mbati mo gaya na lati yango mbati so mo mbati kauki biente body pe kauki biente na lati yango mo na kopi mais moi peut-être que c'est pas tapé tout à fait bimi femme au moins peut-être que mbati mo melonga mibali siko ba seront pe ngi muto kanga basuki ko menda banwani ba blo matoi nino soda za kia pona musique kaka pona za kolinga musique au moins na c'est compé na bombi pe to pe bongo na compé na niveau pe ya kolata ka bila mana batu ba teki ngai na ndimika ba senga sa seka ke na mona na tena miso batu na concert na beta musique mais comme pe na ndula on pe mo pe boy na mati pe tele so ba matanga so batu ba lembi déjà en concert comme na suka batu ba bandokene na bango na ba mati singiso tena équipe na so ba mati biso to bando bina ya lokota obina kaka to ko bina na biso kaka bina kaka to na so be ko bina pe bongo pe mo pe na si pe lokote na suka no po mo so ba personne so mona ba sera so mona ba ninga pesi bango so ba 5000 ba personne 500 so 1000 francs parce que 1000 francs na mokate na transport pour ça un problème ya body ya serre na yo na pantalon wana il faut que no samba au mona ba mère ba lobby tono ya bo mona ba fingai na niveau tout mona serre manquer nga na degré mo boy pour na musique kaka ezaki ba parcours mona lekaki na musique moni na koko loba ngutu mingi te po eza moi choc mais choc wana lelo nzambe na nga na sambela ka na po ba tout ba katsa tout ba tse to priya te nous tinga na priya ka na chrétien na bo na église te o na za fixé mais na priya pena sulu selon ngane na za bo suna bani ko concentrer nzambe na mona lokwa na za na pembeni bo zomona ezaka te fokeneka na etonga moko boye po ba mona ko sambela po msuku ba okende ba ko sana mo mama malunga te omoni pena na passer une étape mo ya difficulté na monde de musique mais ça ba histoire mo lelo na betela ngo petit lelo ba fa ba encourager pe bato ba bando ba na betela ngo makasi na yango ti lelo moni nga lelo ti na vendre le chiffre 9 lelo ba pesinga lelo poste ya chef de rep disciplinaire pour ba mona ponctualité pour to kutana pena na kisoda ya musique to zo pena ba discipline ya musique ke na musique eza fo ozala boye omoni yango wana omona nga na komona na musique azaka na place ba kotia 8h na tokoma biso sa stage mengo na ndimana na 6h ozomona po na kutana na yebi pina horaire wana yango mona nga na chiffre 9 na yaka ba avant
opportunité na ba chef bazaki liboso na nga bazaki ko diriger nga ba mona pe ke musana nga ezaki projet yango lelo nzambe na nga na sambe na kana ba chef bazaki liboso na ba bureau oyo orchestre chiffre 9 ba Pacho Masele ba Fabrice Ngaba Pacho Masele pas de gros bisous ba Chibile Hilaire ba sangana ki ouais ba mona ki pe ba Dula Semilele ba mona ki pe ke to pesa lelo na ba match mabuza ba Jonathan ba forme ba porter parole na biso ba mona ki te photo pesa papa libumu pour ça pour partir par rapport ya ba oyo bazaki ba chef Bettina biso na nous intégration na yo na chiffre 9 yo moko vanda ki otali o calculer ba parce que ba orchestre c'est belé au vandi obi na qui ni fait na qui pas mon côté au pointé car Robin Mundi au pointé orchestre nae na nyamema ki yo intégration na ezaki facile pour que o gagner confiance soit n'est pas ya patron na yo Robin. Bon pour na pena ko marché monter au moninga déjà na tango wana Robina na yebaki président na Robin Mundi ya tongo pena ya tongo wa biso to bina na ba to souffrir pe na musique ndenge yeba bana ko souffrir na musique tanga bandaki ndé pitonga yelo no pe na ba wenge na pesi koko na biso igwa wana za koko na biso wana papa ya président na nga Robin Mundibu Igo de la forêt formidable qui tokos na biki zili tswana obuka no ba bekso tout ko sasango wana te rata na mutima tango pena na zaki ko sala da musique na do vina c'est na président na Robin Mundibu komone na musique tanga do beta na wenge do préciser mais yeba kiteke lelo ya ko sala au sa groupe mutaiba ngeza la ka nzambe na yemoko na nzela na ye ba parcours na ye ozomona wana nga pe zo beta na nga pa ex na ngai lelo akoma pasteur Christian da komuda na peso mbote sali peso sali donc na zaki kuna na da konvie na ngai na da komone chanteur mobo ya pembe garçon ya bogar ya soin ala ta bien yemba ne kitoko asana wenge pona beki wenge zali clamo ko ebimisa na ka ba misa kitoko wana ngape kote na ngape na zo sala na nga na zo bina na ngame na zo so na ngape na oyo lelo na koma ko zwate na zo souffrir kaka tala depuis 1998 wana si to koma na ba 2018 nazaka na souffrance na musique mange na mona na TV mais nazaka na passe 20 ans passé ya komona ka passe mais nazotika ka musique yango ka te nazozalaka seke nzambe pa yebaki ke eloni ebande ko motiver yo bon eloko za ko motiver nga pona lingaki yango pona lingaki musique ngai nakosa na micho so bato be kotala ngai so na kati ya musique na occuper na ngabino te so na silisi nde copie na ngai ya musique copie wana nde o esombela nga lelo mutuka bomo lelo na tambo na mutuka na za vekile na ebi na za vekile clé na ngai ya mutuka na ngai za na se na za sulu muta makolo te pona niveau na koma na sulu niveau makolo te soki na zwaki pona kutana na ba shoki musu na betama nga bakuru na bakala nga babeta nga batika nga bakupe ya kati na defi bilamba ya batu me batika nga mutakala bolisanga papa za télé na tikala pena bulumbu ndenge babotanga na kutana ba shock be na zoka bapota na ba cicatrice mususu awa nazana ba na futa ba mbongo mususu ngaku na koma na lala tina bandako ekusila te tina ba mituke sila te pona za droit kota palette pour venir da musika place na wuti na air na komelin na mweke na koma na komi na ngate na kutana sika mwa garage moko boye na lali wana pe ko bata mamo bozola la boye pe na tongo na mwe ba bimeli pe na ba belo muyibi me na za muyibi te na bika na misa na utaki boye magezo kina mwa demba ta matama mais na mokati wana babelo sumu bozu dembata mais batalika te azani muika mission pona ni tongo expliquer bango batikio mais na linga kaka musique na yepe na tongo be badi to badi pesate ba fingo lususu au moins ba bengo susu na 14 il faut que répétition OK no zwani place okenda ko ya koza bino ko kai ba biso yango kotika no musique te okokomona so anota na ba place moko te o me makata basaki mais taki na zaki amoureux ya musique na linga kaka musique tango nazaki pas présent na Christian ex présent na Christian Kimbuku sur comme pasteur Muda na ko yoka pe présent na Robin Mundibu asali mouvement na ye asali mouvement na ye ya comme donga ka kite ba mission taki tango na ko mona ke ba sala nzambe na biso Christian Kimbuku da Muda na kati yo maloba te mbolongo pasteur Christian alongwa da kumuda komi Christian mo mona ke fiango libaba bomela yo kope bon tango pena akomaki toyebaki te tozaki pena surprise toyebaki te ki ya bongwani po tozaki déjà ba préparation na biso ya makambo na biso ya ndule ke photo voyage tozali pe ba clip na ndiayi esaki daki photo zo pe mo ba voyage na biso moko boto kende tozaki pena surprise po toyebaki pas présent na Christian Kimbuku su ex azalaki ke moi ko azo na sa comme ko moi ko surtout pas ni babina na monde ya musical so boza na sponsor te moi makambo zo la lelo na sepela présent na Robin Mundibu aza na sponsor te mais abunda ka makasi to se retrouvaka
Vous avez moi, je suis un sponsor, les autres soutenir, je moi qui se retrouver ce que tu as dit, comme mon asco, pas sur ce moment, et comment ça le cola net, et ben, quitte moi, qui me n'a pas choc, on va rater son pas fa bon, tu l'es là. Tu l'es là, ma casse, tu l'as attendez le sobe que vous en avez assez belé. Mais sur le lot, moi, si mon robot est comme Linga Mingi. Parce que moi, si vous avez moi, ça va voyager, quand on a les pour cabonate. Mais quand ouais, à voyager caca, il y a baguette. Tel est ce que des grands. Et bien, net de l'autre cabona, moi, c'est un lobby. Les mecs, le lobby obligé de coûter un coup en abisso. Mais un bouton, quand on a bengo de la voyage. Tel est choc, wana. Ce que vous avez ce que vous avez na mito na beta ce que pas présent na fandi wana. Mais nous, on est présent, première fois dans le film. Là, mon président, on a président, ministre, on va bon wani. On a ni boé. Mais nga so na kukuta na ngosko ke président on a zaki na ye akon musala nzambe. Peto yebita teki biso na instrument. A panzino disque auto nyoka minango. Sali makamo boé, et c'est ce que désolé parce que biso na kanda wana ba mise biso ba sika ki ba longwaki. Ba biso to tikali sukole tike. Moi secrétaire na biso mobo na peso Roger Sita, na peso Pembo te siko zali, alelo commandé docteur Roger. Alobi ke na tokotika shi tokotika la vinyo ka tokese la vinyo eza ya yepete. Eza ya biso nyonso ba ope ba tokosala. Sikoyo tokomeka neti kozaza neti kaka tokobisa album wana kaka tokosa siko na ndenge bo parce que wana eza siko lokolo neti na bango eza siko ba vertige. Ba vertige siko ya président Longwe siko tokomisa na kati ya vertige tokomoni neti kotsani neti esprit kaka tozali nga atali tien. Président papa na ndako asute. Nous avons fait aller à biso azate biso bantu non to bani ko débuter na ngwa charge il y a les bosso comme qu'on charge il y a le mois 2 jours 3 jours 4 jours comme na momo na ya ko motengama il y a pas ngape za mwana et puis nous pas ko bimante pour que nous lukaka tati ngai vision na ngapeza ki na bino nga sara musique na utu tuna ba pasi kuta musique yango na yokuta na susu na yokuta na zala yokuta pesa mona moni moi bien ça va na jusqu'au plus que choc moko bona za kitana bandaki musique non ntango na banda na beke na kosimba nzete ya muziki na kosimba yango kaka ba moko pan toujours répéter mais nazo za le komo libanda le komo na kati le komo libanda le komo na kati e mona ye te mais bazo benga so papa so ke na zaidi na valeur moko ba danser ko ba komi ko landanga so na ye te ba ya te so na ye ba danser si ba oya ti ne ko ka sikoyo lelo aza collègue na biso to ko bossa ne te Shomi dangweli animateur Shomi malgré lelo alongwa azalaki uzomona kendaki lelo yepe mutaya ko kotsanga su idéologie su ya kende na binga za pa mundibu ndena na bo epina biso keso na to kisiko mundibu asale wa rekite ya Shomi funa ya na pesi fe na professeur Tournesol pa sazali mbote bango soni basaki pene fort ke ngana ya so tana mepeke na longo na ngapi kisaki mbukuzi da kumuda abonga na yo kese kufina ngo ya mona ko ngo terrain na chiffre papa au président Robin Mundibu président donc quand est-ce que liso na biso intégration na pas Robin Mundibu est-ce que ça qui facile andima ki ombala moko ou soit obete na batu avant de gagner confiance na ye te taki pena tant pena na yaki ko komona président Robin Mundibu komona nga monenga une fois après na presté ko président na prestaki accompagner ki peke nazana moi talent na ngamuke ya kobina abaki bon côté po yaza mosali bango ba uti da ba wenge ba ebindeni ba pesa ka mutu forme yangwana tango ba moni kete waza ne loko no ebandeni ya kufula ya ko pesa mageke azana moi ko kangama yibi to utaka na ba orchestre utaka ya ba président ba kangaka pe ba étoile ya ba tu frapper ba étoile mususu ya ba artiste mais Robin Mundibu ta tala bité soki na vandini na vandeli na ko pesa forme mombe ko sali makamuna na mboka oyo ya mo beto na zwaki na banana nga musana nga malamu toki na zaki muto na zaki na nga lingaki musique na zaki na nga très calme na sala na musana nga ono so président nga za ko loba za ko to saye ya mo lelo na zati lelo ba mo bimise libiso bimi na identité ya papa libumu papi na sambilamba ezo ki ona ndeni mbolongo bon moni kaka eloko oyo lingaka epesa kama kambo yona soka ki toujours sur WhatsApp na WhatsApp nzambe na président Robin Mundibu bango ne ba orienter ngai na zaki na nga ko bina mais batala isko président isko Robin Mundibu batala isko ndenge mwana pona komeka kolia bien na Robin Mundibu nazo lia bien nazo zo ba voix ba fiona o mata nazo vivre pena bien ma tole mati ozo ma pena ki na séquence na biso yake po biso a visibilité actualité za la kaka o saki ba succès ba makambo te zo pesa bato bazo landa yo bato pesa makambo président Robin Mundibu babi obini trop loketo ndenge mwana bango nyonso yaka na forme tant que na forme te proposer ki yo nga proposer ngo yo pomoni ngo za ngo ida mabeto nzi mais ça ite kutunga za kita confiance ngo pe déjà mais na zo luka ka fungula nga to président Mundibu apesinga moto fungoli ngai mbamoko lelo papa libumu lelo moni partout dans le monde parti c'est tout bazar lelo dans le monde lelo ba comme toujours
kolandaka idole malgré que eza idole ya kala nga naza artiste oyo nakozala boye te eza idole oyo ya kotika libumu ezalaki nango ya idole ya kala tomona ngo papa na so bachaka Congo napesi mpe mbote namona lelo na empire bakuba bavi na biso bazalaka baleka bapapa so balekaka wana bazalaka badominique mabo bazalaka na bajeu wana ya kolongola bilama me bango so bazalaka bapapa so badolphe de mingizi leader napesi mbote bango bazalaka kosala ngo soko bandenge mo ya bia neti ya basoni me nga nalobaki non fona orienter ngo mona pesa ngo valeur le comme partout dans le monde partout partout c'est tout le soki batie muta libumu te le torse ni so balongo le okesa nyo sa toza muta libumu te e comme kaka akayebi ko bina te ba ko zo ba pipo na mo le lo okesa be ba ko mo zo ba popi mo ba mo tsana ba okesa bona mo kamwa nga naza danser naza mobini na binaka na bina eso ne ba elinga na idéologie ya libumu mais na binaka siko ba obo tsaka na ba clip na bino aza popi elongo wa kizengi ebo bina te o tseka na clip so mo te clip ne ko za kitoko te faut ça muto abinaka makasi pe azana libumu ana forme na merci kana ndenge na sali na bimisi pe bana nga yango wana ka oyele biso mikolega ki na style coupe wana to éviter ezali ka so osali vidéo bopuaki yango na Facebook soit na réseau social moko coupe rouge papa na coupe rouge lingi ni ezali ki sunini bolongo beta biso bistolo c'est bon moni kaka nyonso to ezalaka musala eza art omoni tomona bato mi bakoma olata babilamba bato mosusu bakoma otuni yango azala lamba mosusu teka kilota rouge te bon tomona mpe bavie na so bavie de luente tomona bavie na so baesobe bavie na so basaisai omonaka ke baza na bacoupe na bango ya bilamba nango bakangama ozaki totali bavideo tu okomona nga aza artiste musicien comédien nga nde naza boye nazobina nasangisaka bavie nanga bavie de loin bavie nanga besobe bavie nanga basaisai tu napesaka nasepela so na vie nanga moko nani sudiata nasangisaka nga aza so nazobina nasangisaka bango to nakotisi bango na nzoto na bandisi kokobina ntango nazobina boye nayebi soki atozalaki na stress moko boye nakozongiso mpe na gu nakopesa ogu te okosepela nga naza mpena artiste complet mpo toza na présent nanga kobino mondi baza complet chanteur animateur danseur abetaka so drum abetaka mbunda ye tu aza wana yango mu biso bana nde tozolanda na idéologie wana nga so naza mpena soki oye okoma nga exortant na bibo embolongo so tokoki kozonga mwa mokie ane oyo banda ya danse parce que so totali oza na expérience mo ya plus de 20 ans ya danse oyo bandaki so bosala biso différence mokie entre danse na bino oyo bobanda na danse oyo ya lelo moi différence mokie wana ou soit au préféra danse nini danse na biso lelo ekomi modernisé ou soit ba danse na bino ka bobanda wana ya kala parce que oyo akala na ezalama ba danse vraiment ya biso Congo Afrique mais oyo lelo c'est comme si ekomi ko mélanger ozui moi Shakira ozui Rihanna ozui ba chanteuse wana mosusu babinaka bato bakomosa c'est ça na moi différence wana mokie bon différence nyonso eza danse eza différence ekozalaka par rapport lelo neti babengi ndombolo na afo yango wana nyonso différence ekozala mwa bongo mais tout nyonso eza se danse lelo tozomona lelo toye lelo na bafo lelo nga nabinaki okomata nga soki olandeli komata nga eza nango ndombolo eza nango typique eza nango ndombolo mais ntango soki toyebi kokalikile président na kobino modi bayebi kokalikile yo tozwi lelo badanse ya ndombolo tokotya na afo tout nyonso eza nango danse mais lelo ekaboli soki eza kaka ndombolo na afo mais soki oza un artiste oyebi mosala wana ya miziki oyebi yango eza nango okosangisa nango mais lelo kaka nde mpoki lelo mpe ye yango mwe mpe lelo tozomelo mais lelo ngai omoni ngai lelo eza world lelo soki mpe afo eyaki mpe tele so nga mpe na ngai nazala world te na ngai aza mpe international te lelo mpe naza international wana bandeko na ngai esala bino zuwa te naza mpe international nayebi ke bafani na ngai bafani na bone miziki bayebi makambo nazoloba lelo mpe soki afo eyaki te lelo bomona babina na nga bomona babina na nga bomona bamisu na misu bosantira ke soki papa esu eme soki abimi wana libumu wana eye wana nayebi ke eza mabe makasi yango moni lelo eloko eza différence eza kaka mwa kobina moko boye lelo eye mwa boye mwa babiloko moko boye wana mwa makambo moko boye mais soki otie mpena sebe na omonaka eza nango kaka ndombolo nyonso eza kaka danse nzete moi liloba moke mpo na nzete mpena kala mingi te kala mingi te tosola noka kala tro te mokili mpena ezozala mpena sanctifie ezozala mpena tombe mpe baozala kosepela bade mpe deza kosepela mpo oyebi biso kobino mondibu biso chef nef tokataka te nzete mpena ezali générique moko qualité en plus ezali son kitoko clip wana kutu na kolobela kutu te
mais biso tout appelé l'autre rôle obéla sous ba mwana te ko biso sala ka ndi musala biso sala ka ndi musala boze la ka ndi bo sepela ya mwana kaba mais boy ba ke nzete pardon. Merci beaucoup, Freddy Bolongo. Comme tu malé na souka émission la biso, mot de la fin là on y ko ça ba fanatique au bota là partout dans le monde, na capacité télévision, quelques salutations et pas au ba soutenir encore de loin ou de bon ni on lo baka ezali bon tout ça la ka musala bo pesa kaka litoi na bino bo pesa kaka misu na bino na litoi na bino de boyoka ka chiffre 9 mais ebike bolinganga na musala salaka bolinga couple so chiffre 9 na musala salaka biso to ko décevoir bino te bino ko décevoir biso te to za na bino kaka accueil pour to za na bino toujours en contact ngana linga toujours critique pour na sala musala ngabi ngala linga na ko kumisa ngate na ko kumisa ngapena na ko ngobute nde na za pena boya na linga so kumisa ngate na linga ko to question c'est le moi bien te pena critique ngalo ba non lobela ngana artiste boete to yebelo na boete wana omuna ngana ola na ngona ola mukona ngona osala makamwa bien mais na ko décevoir ka binoté na sa musala bien ba fano bolinga nga bosala toujours kana nga ba opi bolinga na bino ngate na yebike na bandako na bino kaka otala na bino nga na kusu bolinga na bino peka nga mais na ndenga boepe na ndengo lobela ka wana na yebi ko linga no ngate mais ba artiste oyo bozo comprendre musique te bo comprendre danse te bo za ba tetite boya pena ko senga bala sabino idéologie ya danse biso pe tozaki komikitisa yango le toujours idéologie ya danse eza nango ki boete ngai lelo so na bimi meilleur danseur d'Afrique na zilo ba trophée na zilo mutuka eza pour na komikitisa na ndima na ngana bima lelo bofinga nga papa libu mukolo moko libu munene tata mukolo mais bomoli foot na nga tata mukolo yango na pena na pesi mbote na bawa nga pe numéro na nga téléphone to tia na biso mpe kutu wana o dicté to tia ngo pe ba o nyonso bazana besoin na bo zongo kana numéro na nga ezali plus 243 89 662 90 plus 243 89 662 90 na pesi bana Paris bana France bana Brazza bana partout dans le monde vina nga shirika na maneno maître champion nga mingi na liaka pa ba jogo blaka par pena nga liaka na nga ba jogo po bangu pena basala nga na zala eti jogo Prado jogo Delem Zinga depuis Paris na pesi jogo Jonathan Beongo Jonathan Beongo joga mboka na yebi to solaki likambo ngo mais to lexa pa na été benga nga kaka ningo sala wana salango jogo René Makondo honorable papa vina nga charge babi soin micro na bengo papa soin pour non rien à dire na bosente de Okanda joga mboka international quoi na bosente trésor pour tout tour ya gaga jogo na biki o tout so préparaki na biki na zo na ngango na bosente nani Freddy Kandi garage quoi babi yo pena ndo simbaka kamutuka nanga ezala bien vena ngai héritier mundani mpiaka na bosanite Jessica Mbambi yo yebika ka sanda manoka asala ke bomona do ventilado quoi bomona na ventilado chiffre 9 mobimba après sinon ambote riti mujinga dido senga chef ten na pesi pe place aux alliés Fabrice Ngaba wana ba bureau ya Robino Mundibu ya patron nga Fabrice Ngaba na peso pe nani Pacho Maseli alobaki tozo sala makambo mazo vivre te kala mingi te o vivre bana parler tout na za pena pona bino na ko si sabino no sona obwaka te mais ba o boyoka to ba ka na za pona bino na bosani te bar mo sala 6 mikolo na mandanjili wana na couleur kimbuta wana na bosete Dodan quoi vous met la pena. Merci beaucoup Freddy Bolongo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui m'aiment. Merci à Jérémy Mumbere et à la fondation Jérémy Mumbere, l'international congolais évoluant au sein de l'AIZ Club. Merci à André Boukia, l'international congolais. À la Portugal, la fondation André Boukia. Merci à Nabino Nyonso Bolinganga. Merci à toute l'équipe de Kapashi Télévision. Prochainement, on a invité Esika. D'ici là, portez-vous bien. Bon, s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Kapash Télévision. Bye et à la prochaine. Yara grâce. Yara caméraman Taragnoso. Taragnoso. La monde a image il y a une bonne qualité. Petit frère dans Zala Kaka. Zala OK Musika. On a ngale papa le Pacho Masele, n'achité na combo na. Bye et à la prochaine.
Oredeso Commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibangala talo bokela ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu. Motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Capage TV. Capage TV.